Ba tata iba mama kiambote kyoto awe tukolele betompe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molumo santo tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baotiko te ya biso wana nde bilei ya bomoi bapesi biso yango ndeko batela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela ndenge tozali kolobela yango na tango nyonso ete biso nyonso tozali kolanda liloba ya papa Simon Kimbangu Kyangani ye mokonzi ya bule maye aza kotinda biso yango nde tokolanda pe kosalela aza kotinda biso na kati na mabondeli tozala makasi na mabondeli tozala pe na makasi na misala botongi surtout Yerusalemi pe kolona pe kobokola azali ko dirige biso tango nyonso ndenge papa de la ville auti koloba na kati na ndako ya Nzambe mardi tolandaka maloba papa Mfumu Alongo na tango wana papa Mfumu Alongo atunaka biso motuna na ntina ya bokabwani pole namo lili eza ndengo wana eza la chapitre nini papa Katembo bibaka na bino na mo wosa. Merci papa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo likambo papa azali koloba ezali na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 tina 18 kuna Paul azali kolobela bokabwani ya molili na moi alobi satana ilfo akabwana na tata Nzambe ndako ya Nzambe ekoki kosangana na ndako ya bikeko te apesaki ba detail mwa ebele nde na resume elakisi ete moi na molili ekoki kozala esika moko te esika bato bazali kosalela makambo ya molili bakoki kosangana na bato oyo bazali kolanda moi te nkolo Yesu ayaki na moi pona kolakisa pole satana nde ayaka na molili pona makambo ya mabe basalaka ye monana te na miso ya bato papa mwa mukendengo. Merci. Merci papa. Na message ya papa Diangenda kuntima na mardi ya lobasi ye asa na concurrent ebongo lelo tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani asa na concurrent asa te soki toza na doute tiaka ka message to tiaki moko ya mibale ya papa Mfumu Alongo ya papa Diangenda kuntima oyo alataki ba chaussette mibale donc tozo tiana biso commentaire te kasi toza kolakisa likambo ndenge ezali eza boye te eza penza ndengo wana yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kyangani alobi ete azokende Kinshasa mpona kozwa biloko oyo kotonga memorial yango na biso awa na kati na Yerusalemi contribution na biso ezalaka mingi na mabanga awa na kumba leta apekisaki mpona nini ekomi na danger libulu ekomi makasi risque na biso bato yango apekisaki tolukaki bisika mosusu kuna na makuti mabanga etondi kuna pe na nsala na mpete mabanga pe etondi Grand Équateur oye tokosala programme sima na fête à partir ya lundi
biso nyonso Grand Équateur tokita na makuti kuna pwete mabanga nyonso wana tochango na position ya kobimisa yango ekoma na kati na Yerusalemi po mingi mabanga lokola eza te moye basala poussière oyo ekosala biso bablok ezali te yango mabanga nyonso wana fo emata eproduire biso kayas eproduire biso pe poussière oyo ekosala babrique toyokani Grand Équateur soki mikolo mitano ata yo papa Saïsa yokimaki na yo namonaki yo te kasi à partir de lundi donc soki tolekisi fête na biso po tokoki kolekisa fête oyo te fête oyo tokoki kolekela yango na zamba te po ye moko papa Mfumalongo alobelaki yango ete fête ya le 6 juin a yo mutu ankamba soki ofandi na ndako wana yo mutu ozo kokontinue na molili awa na Yerusalem eza boye te papa de la ville alobeli yango na kati na ndako ya Nzambe kambo wana le 6 juin biso bato nkamba tofandi na biso na bandako tozoyeba te tozokanisa te pasi oyo ezalaka solo ekomaki bayini bakoma mingi tozokobima na bandako totikaka ata motu moko po ete bato oyo bakitisaka biso kondima bakitisa biso kondima na biso te donc ntango tozali komata bamosusu batikalaka na bandako mpona kobarikade moto oyo atungisaka biso ntango nyonso toyokani po likambo yango papa Mfumalongo alobelaka yango le 6 juin donc esali na nga rappel ntango toyoki matei na kati na ndako ya Nzambe mpe ntango papa de la ville azwi maloba na ye akoloba ete biso nyonso lobi 6 juin tosopa na kati na ville sainte awa po ete tosepa ezali te po tokompagne bamusicien mais ezali mpona ndenge bapapa basalaki recommandation na bango na journée ya 6 juin tofandaka na bandako te tomataka na kati ya nkamba awa mpona koshanzola mokolo wana bamusicien mpe baprofite na bango na esika wana mpo mpe yango mpe bango balobelaki kaka na matei ndenge toyoki lelo ndenge tata motei aoti koteya biso ke mokolo wana soki ekoki bosala clairon en or faki oye baclairon na biso eza en or soki biso moko tokomi na esika wana tokosala biso moko en or faki oye eza boye bon tiana message ya shiso bokolimisa biso po likambo nyonso ezalaka na ntango nango ntango wana soki litei epesami totie commentaire po ete bato basosola munakumase ye mwana imwandovelela kene mama mingi ko kansi utu mfoti zola vovela kwa bantu bakalanga muzikant ou bien bantu bangombe kinsuka wunu kiki ilumbukia nlongo kyan longo boy tuwidi mbati tata tomene kutulongela lumbu kiki ngaka pele nikondo kusambuko munabikan lumbu kiki ngatu betu bawonsu tutombokele mumu Yerusalemi ba mame batata makamambu mpasi makala tuwidi nsangu kansi bankaka muna meso muna mana makala muna vafuna limosen kama vayimba kumole mosi mumbanza ya babonki indu kanivo munantangu yi samampirene benele kutubuila kizebiko ngaba bingi ngakabatula dia kamakulu ko mudebe nampasi kansi mbadibona batela mfumu yisu ko balongo kibani eloka yemeso bawo bakayemeso ebankaka bakayemeso ko mana makala imama makala muna le 6 juin 1921
lumbukina dia kala dia mun musida mpas kansi wunu kiki dikiti kakamba dio dia bude yoka dikiti lumbuki lumbukelu yindulu kadin same yoka be to ngamana lumbuki ampile yiku yelu selemi ngabe to bawon suno to bokolo bana batata simoni kimbangu tuzi tambuli loto mon mpasa kwende kala tuzi vuanda ko to ku yelu selemi lena mobika kansi lu vuanda ko mozinzo ebilumbelu mingu pe bene kalo zori tombo ka kusambo mona du fatu nganga mpasa ba mama e batata kuna twala mpasi solomona pourquoi bankaka bana batuka monda kadi beto tizeivo en muntu munzo to kene na donc kene jamu dan pasiko konsantango min zore lengele katu nga manon pasi muina de mo savombe ale tudi fo ndo to munzo ngonga sambu budidi mfo zolo tu fo ndo to muzinzo be ko yelu selemi wena fulu gantalu nga be no lo foti mona nga ba gonso no mena mumbanza yayi lumu kiki nene kan lendi ka vila kanako mbasi tu kidi mun safu ile kutula tata simoni kimbangu lala ngane wele yani ndabu yankaka kansi babingi tumuine safu di wakatu kidi dem dan tungula tempelu de betu idi adu non safu papa de la ville olandi mukena lingala ilubinini na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Merci nkolo kopesa biso maloba ndenge touti kolanda yango na message ya papa Mfumanlongo papa diangenda kuntima makambo ya date oyo ya lobi le 6 juin ndenge sengeli tozalela ye alobi boye ete azali na makambo mingi te kasi esalaka ye pasi na biso bato tovandi kati na nkamba kobanda na bakan pe na mboka ya Ngombe Kintsuka. Panza a souligné très bien kombo ya mboka ya Ngombe Kintsuka. Soki tozalaka na makanisi na maye oyo maleka na mokolo wana ya le 6 juin 1921 sino mutu moko te na biso bato tovandi kati na Yelusalemi esengeli atikala na ndako na ye olieke biso nyonso tomata awa na kati ya mbanza na tempelo kosanzola nkolo. Tata mokonzi abule papa Mfumanlongo alobi esalaka ye meme pasi voire meme mikolo ya yenga biso bato tovandi na Yelusalemi tovandi na biso na bandako tozoko kipe na biso te likambo oyo ya mutuya oyo toyaki kovandela totika bamboka na biso toye kondima na pasi na minyoko na kati na Yelusalemi me mission oyo toyelaki tozokoka kokokisa yango te nde aye koloba maye oyo maleka na 1921 na le 6 juin soki lelo ezongeli biso mingi meme koya kaka ndenge tosalaka ke oye 3 jours ozongi peut-être na makolo ekokoma biso kilo pona kokota lisusu na Yelusalemi. Yango wana ndenge nkolo Yesu aloba ete toyika mpiko toveye makasi pour que tokumisaka mokolo oyo ezali mokolo moko munene ezali na mutuya makasi. Ilingi koloba na mukuse ete biso bavandi na Yelusalemi mokolo oyo ya mbwanga na mbanza
ya envahissement ya cité sainte tozwaka yango le plus grand sérieux kovanda na ndako te sino alors kokota na zamba te kasi toya tosanzola nzambe na biso topesa ye lokumu na mokolo yango ndenge tata molimo santu tata mfumu alongo alobeli yango na nzete ya safu angelu abimi po ete aya kolongola papa Simon Kimbangu na maboko ya bayini. Nzete ya safu wana mingi bakuta yango eyaki kolongwa kaka na tina ya botongi tempelo. Me biso tozali bana ya mapamboli pamba te eteni ya nzete wana na banza biso mingi tosito mona yango deja basi balakisa biso yango ezali mwa moke papa tosimbi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangismo oye, Nkamba oye, toyoki toyokite, tolandi tolandite. Biso tozali ko reprendre kaka maloba ba papa ndenge balobelaki yango. Toyoki voix ya papa de angenda. Soki tolobili yango makambo yango pona mokolo lelo na tongo oyo po lobi ezadi déjà le 6 juin. Donc tobongama ezala teke ngana kutu na yoka kinangate. Soki totia yango juste na journée ya fête wana toza prévenu te tokola toujours raison. Eza boyete yango tolobili yango lelo to prendre conscience. Yango tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kyangani bayokanaka na nkolo Yesu papa de alungana Kyangani eke milulu nyonso oyo ya lingomba fo elekilaka wapi na Nkamba esalaka mikolo boni 3 jours. Donc na biso bato Nkamba na 3 jours wana kaka na premier jour tozala. Donc na 3 jours wana esengeli tozalaka. Donc yango tolobi ke lobi eza le 6 juin ti dimanche tozaka na 4 na milulu na biso. Yango tolobi ete lundi Grand Équateur tokiti na makuti po tobimisa mabanga nyonso wana. Pe Grand Bandundu oye biso nde topesa mili mukumba ya kobimisa mabanga oyo eza na mpete to na nsala. Lundi wana to prendre ma disposition po ete mabanga wana emata na Yerusalemi basala kayas poussière wana et permettre biso to sala ba blog oyo to accélérer ba travaux oyo eza na mémorial tala likambo tata nzambe akosalaka. Papa Mfumu Alongo alobi ete nzete wana ekatamaki na 1976 pour la fondation ya temple kasi musisi na eke kobima ti kote mémorial ezali. Tala tata molimo santo papa Simon Kimbangu atie kaka mémorial. Donc siko njeta ekoti na katikati entre temple na mémorial wana eza historique te njete wana ezali oyo musisa nango ebimaki mokolo njete wana oyo ezalaki na fondation ya temple katamaka oyo ya 1921 papa Dialunga na telemaki na njete wana abondeli alobi ekatama kasi atali esika musisa kokede wana yebanaki teke musisa wana ekobimisa njete mosusu ntango ye kobima amemi biso alobi njete oyo ya safu bonéglige yango te eza musisa oyo ya njete ya 21 yango ekobima awa ti lelo oyo njete wana eza kote batie dépôt ya mémorial.
Donc wana nyonso eza ba histoire to négligé te likambo nyonso wana mpe na likambo matei touti koyoka faki to prendre likambo yango en considération ya matei ya lelo ezali nde nzembo papa Saidi oyo tokoyembaka faki yeluselemi mbanza yamba nzambi kibeni wakubikidio. Donc clairo nde ezaka wana papa Saidi akopesa biso solo ya oyo balobaki clairo ekobeta nzembo wana. Donc matei na biso ya lelo na tongo na maloba papa de la ville asali biso rappel yango lokola biso toza batémoin makambo ngo nini bandako lekela yango tosali mpe rappel tolamusi na tongo oyo biso bandimi toyeba likambo nini oyo ta Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani aza kosalela biso taka solo wana mpunga baswa isinga tatu la na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santo na pesio merci ndengo pesinga maluba yeluselemi yimbanza nzambi kibeni wakubikidio yeluselemi couple kunikaka yina ya mpungi isinga tatu Punya mfumubu si ya tatula nkangwa tata simo usinga yonzama Yerusalemi 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 imbanza yo yampa lingala lobi nini na lingala elinkolo baboye tangu kelelo ya nkolo ekobeta libota ya papa Simon Kimbangu Kiangani ekosangana esika wana emonani alibota yangoyo kangwa tata Simo usinga yonzama libota yangoyo emonani soki kelelo ebeti faki oye bana bakobetaka clairon faki wala ngambo te donc photo zalaka ya kokubama ya kobongama mpona kobeta clairon wana na tango wana na ibandeli ya faki yo mpo ozalaki biso bato bandaki yango 12 personnes 9 bakende totikala biso misatu papa Simon Kimbangu mpe na Ngombe Lutete 12 personnes babandaki coïncidence wana ezali papa conseiller spécial na mbulo eleki yo laksaki biso merci pour ça na biso libondeli ya tongo ezali kaka rappel mpona mayema leki na kati na ndako nza matei zonga na yo kasi papa merci nzambe na ngai faki oye clairo banatu babetake tata Motei alobi ete clairo wana yango ekosangisa biso nyonso bana tata Simon Kimbangu oyo tokotambola na solo na moi bizaleli ya mabe te biso nde tokosangana ana kati na Yerusalemi kamba oye bokolimisa biso tokeka mwa musika mais totika commentaire na matei ya tongo toyoki na baprogramme nyonso oyo esalami yango ya kobosa na bino baingénieur mama Rose oza wana bandeko na bino nyonso baingénieur na 15 heures tokoluka moye tozala kuna na memorial tomekana nikotala ndenge nini tokoki kosalela po tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani paza kotunanga papa Mbenza kuna na memorial bokomi na niveau nini yango na 15 heures tozala kuna na équipe nyonso ya baingénieur toyeba
ndenge nini tokoki kosala yango tokozala na ntinsani ya batata na bamama na ntina bosombi mazut mpe kozwa mwa sukali ya kozwa makasi na misala tokosala na tongo oyo yango tosilisi boye tongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Le salut, ça, les. Fixe. À droite, droite. Voilà. Biso nyonso touti kolanda malobani ya papa conseiller